Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. Salut ma fidèle Lyon ya Congo Tek Tek TV avec Darling Love la Canona. Bambote partout place bozami la Canona binoye au moins na muluba botama mulubo ka sentiment na profiter encore na pesa mbote na le big boss papa si vous mutombo mbote na ainsi kozami mon boss pourquoi pas là mon vieux Georges Djunga otete la ke mafumbe bambote na yo vraiment ebele si kozami na l'homme benve Jean-Marie Moubenga solution na Bruxelles na ville à Malines ce que vraiment lingo de fambongo contacter Jean-Marie Moubenga solution na ville à Malines na Bruxelles on a pas vraiment papa solution des faits. Toujours émission vous avez droit de savoir bozalaka na droit ya koyeba bandeko balandi ba abonné na biso ya Congo Tek Tek TV obo mesana vraiment kolanda biso lelo liso na biso zolobela boye vraiment pas si peu mawa tango balobaka soki obali il faut déjà au kata ba relation moko boyo zaiki nango surtout na ba camarades tant tolo ba relation na ba camarades ami oyo peut-être azana nous célibataire kolukana nous te osala na ye lisusu ki camarade eza na nenga mabete mais poko ko sa ki camarade nenge bozaki nango nenge bozaki liboso te parce que yo komi déjà na statut mususu ye azana nous na statut oyo za nango te bozato ba boza même statut te bandeko balandi ezaki na couple moko en tout cas bazaki bien na couple na mamba vanda ka sans problème bandeko balandi na biso couple wana yako koma tamo boy moi ça comme quand mobile mama mike toto ba makama mike to ba so mobile comme tricher na couple oye bakaka et comme peut-être am susu téléphone sonné mobile redéplacer ya ki ko solo la place susu mobile comme en tout cas kozonga ba heure moko boy musale na bande ko sila du 7h mobile comme ozonga msu minuit to ba raison mo na pour so sentir pena ke muto et ça tengami autant lisu bien te bande ko la. Mais tellement moi si wana malgré toi bala kazaki na camarade na moko ami intime na ye vraiment bazalani na ki camarade tu basuka mina na ye na ndako ayebisake tala mobali na ngai tala comportement mobali na tinda banda ko betela camarade na ye lisolo OK camarade na ye wana tinda mobali na ye comportement na ndako échanger nzoka ne mobali na ye yango balobaka soso malamu aliaka musika taliaka musika ndako ndenga dajwane loba tobite mobali wana soso malamu to soso mabe ya monaki alia na musika te anda oliaka masa ya mwasi na ye à chaque fois kaka mwasi na camarade oyeya soko mone simbite otsika na yo kaka mabolingo ba force ngo te so boboti esi bobalani zango pas quand to kokyo divorcer ngala koki kolinga abi darling jamais bonne tozana ki camarade mais au moins après ça va conseil mon beko au perdre espoir je me souviens même à bengango camarade nangandi na zabo place na za na moni mobile non na mwasi habite tellement na tala nanu na mobile nanga na respond na zakane na koki kolanda ete abi na ibisa ke kana ozeleka na ndaku parce que déjà mwasi moko aza bien arrêtine makamwana na sozoleka muninga na ye moko nde mutu ausale baje wana mandiko balance kaka ndenge zara mutema zara mai na makila ndeko mwasi ayeko landela ti ayeko yeba ke mobali na ye azobima na camarade na ye na camarade ndenge kaka zara mokile zara mutie ba bise non ndenge zaboye to moni mobali alandeli pe amoni habité faut vraiment dans ba prévoyo et ça vraiment que zo la qui s'appelle que makamota on retient na misa batu et ça pena mutu azanga moye ya ko contredire ngai alandela ka je me suis mobile na bise non lelo na que ne fête mais nakoya te nakoya lobby mo sabi comment fait ça que ne souvent za ki ba fait so ba bengisi yo et rozala ke to kumani to ke oza marié oza na alliance na po mutap a invité normalement faut acha au couple
Oh non, côté fait, il y a qui est vraiment. Il faut que na bana moi c'est pas bien non ça qui a un problème te le quoi d'ailleurs comme na posa na kanga makamune wana na maboko boy faut na kanga a mobile akei et pas azui atika lo tika bana na mwana musala abandi kolanda mobile akoma kana venir ba camarade na ye wana te akomi yepa azaka na suka wana batami azolandela nepe mobile solo na téléphone akiti a parquer muntuka kiti azo solo la téléphone tu te mkete boye moi c'est abimi pe ba pesa ni biz pe na connaître madame et messieurs ba pesa ni biz ba kotina kata muntuka moi c'est pas na muntuka ne alandi bango akeko kuta bango côté ba komela ki na hôtel na ma place ba équipe na ba sala nuit de noces na bango ko neza mbala telemi po futa mbongo allez ndeko moi ça koti atuni camarade nae a ozo sala ni non ngana eko kotala mutu moko boye atuna mbale omona kabi en tout cas lelo za lelo ndeko moi si abengi déjà tina bande ko sala bonga benga ki déjà bande connaît na téléphone baye ba beti ndeko na biso moi so metiti mazo tshela biso na ba photo yo azo balancer les biso ba beti ti akomi na niveau atika mokili maman na biso oyo akeko se retrouver na prison tala ndenge mokili ezalaka mabe kopesa mutu confiance te kopesa camarade confiance te po camarade wana ndakoki koboma yo nano na ba camarade koma mobali oyo koka gu ezaka ka mobali ya camarade na yo vraiment ta kutuki ndumbango za mal placé so muninga bali na ye zata na ye yo bana oya kocha foyer batu na trouble po na nini ondimi na yo linga vraiment ami intime na yo oza kipe oza la problème boy akoede yo elie nga pire zakate ere maman so sa ki pire akate non maman lingo ko tshaka pire te ninga maman na lobike moko za ki penza boye nazozwa na yebise na nuso na mekano mpe ko so na mbali na nga caractère na ebo ako zoti na nemba ndaki ko so na mbali na yo ko pesa mutu confiance te to ba mobile aza mungu ate o mixe na biloko ayo mixe pa batu te ko sangisa te mi beaucoup to oye ba mobile no aza na na mwasi mususu mais moi so uti nzela na ote pe mingi erreur basi basalaka soki na ki fiançailles oye ba mobile na ngazaka boy mobile na nga deva basi a perdre kazaka faible ko lukate ke opusa basi moko boy pemei na ye ko linga tere na ndaku na basi moko pemei na ponga so na yebi nesi za genre mobile bongo na obekisa mutu te na ndaku na nga ata camarade na nga na za femme mariée ata za célibataire na ko bengisa ye te na ndaku na ngai parce que na yebi ke mobile na nga ndenga za boy aka la maîtrise te na mamba basi nde commence à salaki yango wana maman biso lelo que se retrouver na prison se retrouver na prison pour la nuit ngako no se pende bakanga pena ne mobali wana parce que za mobali mabe linga na mwasi mususu ko linga ba camarade ozo yeba ba secret muninga awi ko salelo mwasi no mabe mama ba no mabe nyoso wana pena na ebite mobali wana soka cheka ngona mutute yango mona atoza na camarade oza na ami intime ko meka ko betela eli solo te masolo eza po o eza pena ya vie no kati na yo ko betela yango te potango betela mutu kati no zo ebate kati ya mutema neza ndeni po surtout pensa ba camarade mususu pe wana ki camarade ozana na problème na mobile no expliquer ba mal ya so moni mo tete ka mbali ba se belo changer ka bango ba liboso ba luka ba kabolo na ye po ba seka yo ba te belé lo kwana ba yeba te po ani no pesa mutu confiance eza mamuso pe luko 6 ngo na yo moko faut y ba katongo za mwasi pourquoi ba mwasi za mutema munene mwasi ba ko supporter c'est que il faut za mutema munene quelque soit problème za grave ba ke maman non si sa nga moko nanga na bandela ke ngone no ko si c'est la nga moko pota maman aboti ko tcho na erreur maman aboti ko tcho na erreur après ça peut conseil que pendant invité que erreur na sens ni pour me souvoir non darling mutaboti moi na tcho na erreur ndenge ni erreur ezali maman tango yo betele maman mobile nanga zo sala nga boy mobile nanga zo nyokola nga zo nanga bambana maman makota olinga mwana na souffrir a biso maman so mo te tika libala na ndako za munene zonga mwana nga na lembi yote lobi msusu omona ozonge pa la mino comment souffrir
oh le ba peke mama tchenga na erreur eza bongo yango tolinga koyoka kabiyoka yoka te tolinga te ke dès que ka ba pesi message moko boye na ndeti na mama na biso oyo boye bon réaction na eza nango normal camarade na ye boye to ko condamner te mais ça na basi musu pe za ke réaction musu mo na pena boye poto monat aye boye na kanda wana musu mutu bazai na relation moko boye eza nango relation amoureuse te na mbali te mais na kanda na ye pa kati mutu akati moi so bazai na mbali ne pota po ani aluki ton ya kolandela te dès que ka ba benga ki bebise to moni mobali na boye to zongi boye moi si ton komi déjà na ndako libala mi bolo ba darling yo bali te boye te na moi maturité ya muke na za nango ne na 8 ans on va dans la bande de l'école tant déjà ba bali yo o comme o ozela na ndako quelque soit problème mais ça grave faut zela non mbali no ya comme na ndako non que yola na mbali no na baba non que yola na mbali no na boîte de nuit non que yola na mbali no na hôtel pas ko ça lo mo bo regretter maman biso sale loko na kanda a réagir na yeza normalement si so ko salango mais tala lelo atiki via bana na ndenge nini parce que tant comme déjà au bobeta ki bozaki bato ebele mais comme que mutu akufi au père de raison on so zaki nango pour dire que les gens quand qui na mabe bongo balobi moi si oh yazo bimana mobali ya batu so bakangi bongo za pe na droit ko sa prison parce que au chat foyer batu na trouble ezalaka surtout moi si qui m'a moi so pena aza la raison na ba bali e penza na miso l'état na miso nzambe so ke fundo ke ozo tia foyer na trouble ba okanga yo to ya mama biso sala ki yango wana prise suka na nga oza kaka ke azimo na moso na chaîne la police ba sabi se bomba chaîne na mise en garde to ba na foyer auto ka kimieza to ko suna mbate boye te réaction na lokola saki ke bo abengi bande kona ye abengi ba camarade msu ba betine de ko moi si ti a komi na liwa to ba perdre raison na nyo so ko saki be na 1000 raisons na e oza ke bo bete bo zo ki sai mais non que ko koma na liwa to ba se belé ne fo atika be rwana yo landi mo bali na en plein air o bando sala ba bêtise moko boy quelque soit problème ça grave ndenge nini faut yeba ndenge ya ko se maîtriser za bongo mibali les hommes mibali pe baza ndenge okotala msu mobali azo lingela mwasi na ye madame botali na mwasi na ndako concordance ezate bonga so azaki mobali penza nzambe pena tinga jobo na momi na ngala palais to ba mwasi na okelinga libana to ba faut leka mwasi na nga fois 1000 pour eza mibale bele tongo linga libana faut aussi no temps tala mwasi na yoko yo mona d'abord oyeba ke mwasi na ngande na olinga le adversaire oboye to ba afwa zangelo ko finga mozu mbali msu mimbali baby ko kitsa basi na ma okelinga na mwasi na emsu mwasi mwe fima wa emsu zane ndumba na niveau des études ya mwasi no azaku tuté li papa penalo ba manike linzanza mais o linge ka popo saka olongo la kima olongo la mampuya ndenge zalaka po mampuya tanga te po soke tanga ki mibale bele bangamba bando sa erreur te to mibali faut maîtriser d'abord kindumba na bino surtout ba homme marié faut maîtriser kindumba na bino to riba ko banda ko condamner basa libanda te to ko banda condamner bango te baso basaki ngana lo bango chaque fois na vie normale lo banga tala kangi mobali na ngana mwasi likola mbetu na boya ete na iso kutu mwasi na telema bima kene on tsika lo yoka na mobali na to baso basaki ke okangi mobali na na mbando welo zokisa mbando sa soko boma mbanda so posani erreur grave parce que zokisa mobali wana okena traité a pesi traitement suka zongeli o mona ke erreur to mibali baza manka bongo to batango za homme marié se maîtriser luko linga mwasi moko boye o ezake mwasi no ayebite ça fait la mibali msuzu asala na mo bulu mais so ba yebisa mwasi na boya ngo banda lelo ti lobi ngade na mona couple mo bala boti bana 5 libanda na ndaku azaka na bala mibale na mwasi na ye wana mais jo mwasi azoya ko giyeba ke mobali na bota bana 5 libanda onti mata oboya abi na tani ni
to ba mwasi fo zo de confiance mo ya bongo mwasi fo za na to ba mwasi na yo tant de gens perdre confiance pas na yo mutaya yebisi likambu andimi ngo mbala moko eza mabe makasi to ba fo sala ke o gagner confiance à mwasi na we to ba mwasi na melelo mbondo ata ba ba mobali wana zanga mabe mo sabilo kuta mobali nga za ka bongo te to ba couple ana vraiment bazana pena to betela bon maboko bravo bazara mibala photo betela bon maboko po mobali alexaka mwasi te bambana mobali alingaka basi pemeni ya mwasi na ekota zali ba relation ya mwasi na inyo so bakoma basi na ya ba makangu na ye asa mobali mabe soko lingi mwasi no to batela mwasi na yo te potanga olinga mwasi moko boya yebani na mwasi na yo ayebi via mwasi no bien ayebi kata ndaku na yebi boya aza capable oboma mwasi no facilement parce que ayaka na ndaku wana ko zo pe loko mamba chelie ere mibale bele basala yango wana voi mobile ko linga mwasi o ayebani na mwasi n'était jamais relation mwasi ko linga te pourquoi biso basi to zakake ndenge za boye na yebi ke mobile nga za relation neti na famille tel ana ba yebani na famille oyo to bala ko linga wana te za la poani poazo boya ke mokile za ramukie mais na mibale za bongo te mobala on dit maneke emsu ayebi ke camarade mwasi nga vanara awa avant d'année c'est pas ma mége maintenant on dit malanga ke ko linga net sans pas ngela ni ma mége to ba pas comme pas moi c'est nga zango na tamukie ozomona yango na mokito luka tota mola bien po lelo basi so bazo comme un niveau ya rosala rabadinga na bango basi mabe eza po mibali nde bazo pousser bango to mibali bazo contrôler nini te bazo sala tu vois, déjà sur sa télémission déjà m'empouille na yezo senga déjà non il faut qu'on se contrôle tu vois il faut que ça moins kele biso basi to baka na kele otal pe mobali mso lingo boyo kenkele mais mibali baka na kele te tu baka linga neta mwasi mo banzi matake personne ya bena lonle m'empouille na nzana na quit tala non mibali ba comment ti na niveau wana yango en tout cas ba homme marié analyse d'engana ça lelo yango wala ba homme marié bol kana bo changer caractère bozo tsora ne ba vie ya basi tamina ndaku na danger ya potango ça n'importe quoi comme on pousser pe moi sinon ça la pe moi be eko luka et puis ça venir ya bana na yo et puis ça pas venir na yo mobile pe mobile ko linga to le lisaka moi si o boti si bana ne botona biso ki makango to le lisinga to ba elle e ko sala ngo lo côté mais libalo boti bana libalo bo balani na miso nzambe na miso leta na ba famille o ko le lisa te po so lele le o kozala heurete vite no mobimba to ba botuka ko sala erreur na bandiko na miso bimba botuka ko sala erreur wala moi ça doit être moi à cher il faut respecter moi si parce que moi ça zara na mokilo te na yo mobali wana olinga ko za te na mokili tango sa mosi mabeza ko sa mama na onde mabe en tout cas mibali faut batamwa na eloko wana merci beaucoup na comme na déjà na suka analyse de miso ya lelo o na linga na sala bino vraiment po ezope ça passe makasi kotala bande ko basi ni bazotika vie na mukuse pour la nino linga mobala batu msuba bwakele maladie msuba mkolo mbala kati epota mobwe atike na défaut mobwe ki abota mangala ngote eza ba rebelle zokoma. Merci beaucoup un grand merci encore na mon boss papa Sibou Mutombo. Merci papa merci beaucoup na Metiti ma notre réalisateur. Tout mon ani bo s'abonner kaka belé tout mon ani check. Congo Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo Tek mama Yasiba Mutombo